Il a fallu corps depuis 10 heures juste. Mais bientôt là, ça fera 46 minutes depuis qu'il était 12 heures juste. Donc, clarité zaté. Gouverneur de la ville, tant à Sengaki, délégation à Batouba Kende, bapesi $2000. Moi, ça Mundura Zalaki, tant à Mundura Zalaki. Les Camerounais, Bissomoko, ça 2000, c'est faux. Baye ko imposer maire na ngai batie pression après mon $2000 baba na 7000 na ma oya ocha makelele balele na Saint-Thérèse ba okune na Saint-Thérèse ngana tie na fikini ngande mutu na tie ngo na fikini o aza mobala te mabima ngande mutu na tie ngo na fikini Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Il a yessé na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo. Voilà, merci beaucoup Nabandegonion Sobolanda Bisso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox, votre humble serviteur, DSA et 7 de la presse. Talara Nenge Zalara, parce que le lot Tozana Matanga Oyo et Viena Bisso Mundweri, un grand monument, un grand artiste Oyo Boebaki Basangona ya Kufaki, le lot Tozana Morgue ya Ngaliema et Sika Obayeko Toye Pona Kozwa Korna Eko Keneko exposa on a Fikin. Alors artiste Bazan ya Nenge na Nenge Awa, artiste baye kolela ndeko na bango na ba chroniqueur et na ba ndeko msupe ba musicien ba mécène bazali awa donc metisi mana sima caméra et bo pesa biso confiance na Congo Check Check TV bo pesa biso confiance to pesa bino ba sango ezolekawa to kotambisa moi micro pe na bandeko o mususu bazana posa ya koloba bazana ko posa ya ko témoigner par rapport il y a la personne de président Mundweri oyo asalaki quand même o ba vivaki na quand même et ko sala bien metitima to ke tozana président Métro Boni. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, le grand journaliste. Sauf que nous sommes éprouvés. Hein. Nous sommes éprouvés, nous avons perdu un grand baoba. Roger Vika Mundweri, le président. Donc les baobas de Tchang n'est plus. Voilà pourquoi nous sommes venus à la morgue de Ngaleba pour la dépouille du corps. Voilà, président na linga penato solo la parce que nga drapeau na tia na kingo na linga loba vérité. Balobi njili bozo semer désordre makasi. Na mamuko etali matanga ba comédien njili, bana njili, bosali mobulu makasi otoki oka interview moko ba liembongo famille zo déclarer tout ça yo posa icône na masolo oyo. Oza grand douceur obanda pe masolo kala. Makambo to yo zo mona ngondi. Merci beaucoup. La vérité est simple. Hein. L'erreur est compliquée. La vérité est simple, l'erreur est compliquée. Njili, à cause ça jamais trouble. Mundura Zaki, na Tchangu, district à Tchangu et na Njili. À cause jamais te rolling, jamais. Njilwa, artiste et comédien, Njili va se mettre désordre. Désordre ultime au niveau. NTPC. Donc l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma du Congo, NTPC. J'étais là auparavant, maintenant je suis à la PACOSICO, plateforme opposant. Si, dans la PACOSICO, plateforme des artistes et comédiens SDS du Congo. On est dirigé par la première dame d'Afrique, maman Marius Ebolo, à Los Angeles, la première dame, je suis là. Donc au niveau NTPC national, Bangonde Moutou va créer des ordres, va s'aimer trouble Oyo. Donc Bongo. Non, Mbongo Bimaki. Pour mon droit, diaspora Tindi Falanka. Et ça va. Gouverneur à Tindi Mbongo, à Pessi. Quand on a dit $10 000, il y a gouverneur et tout le monde. Mais le premier ministre a mis les paquets. Le ministère de la Culture et des Arts a mis les paquets. Il y a un soir, il y a un monde. Tout ça, on a morgue, tout ça, il y a un corbier resate. Corbier resate. C'est quand il y a un Baoba Mundweri, famille, il faut mon ango. Est-ce que ça a combien? Tout le monde a quand même facture qui a besoin de Mbongo. Atiki veuve, maman Yvette, avec 5 enfants. Donc voilà pourquoi. Président Métro la famille, tu as une bande de balobi. Beaucoup d'andés qu'on a bino biso tout ça na mbongo té. Mais famille batika ba comédien, association ba comédien kunda président. On ne disconvient pas. On ne disconvient pas. Il y a une famille biologique et une famille artistique. Voilà. Même ceux qui ont famille artistique au kunda, motrabino artiste. Mais dès qu'on est d'accord avec la famille biologique. Mais pas gouverneur bakenda qui na membre de famille. Dans le bien, je suis clair et net. 10 000 il y a gouverneur Chantini Ngobila et Monani. Mais et sa clarté, jusqu'à sa clarté. Et sa clarté. Et sa clarté.
Donc c'est ce qui n'est pas. Voilà pourquoi nous sommes à la morgue. Nous sommes à la morgue, mais il a fallu correr depuis 10 heures juste. Mais bientôt là, ça fera 46 minutes depuis qu'il était 12 heures juste. Donc clarité zaté. Voilà. Donc c'est là, au niveau NTP, c'est pas comment, c'est un mot, un propos à dire. Merci. Fallait biso moko na famille tous zalana bango ensemble to na ba démarche ngona bango te bakete biso lingelo ko boye o to lingi yango te po azande na biso po ya suka ngone ya zolia. Mais il paraîtrait que bande komoko na njilo na biki ba chansard bandi obo basala ba cerkenga ebi bango banda kala na ebi pe ke baza ba leki ya mundweri na ebe ke bango de ba pesi peut-être ba katafalque to mamba ba cerkei. Ah, mais biso te bilango te bonte biso te bi ke so pe ça azana maison na funéraire yene atiba maman en charge et ba bloquer na maison ça ne biso te bilango bon sikoyo to zana au clair gouverneur de la ville tango asengaki délégation ya batuba kende ba pesi $20,000 moi ça mundwera zalaki tante mundwera zalaki et na oncle na bino zalaki bon monaki $2,000 wana tango yaki bino famille ni ba artiste batika na 7,000 bino bozaki 3,000. Te ça na bongo wana ko to wana on a problème te maman Olivaye a payé 5,000 na 5,000 wana bino moko famille bo bengi ba artiste bo devoir bango $2,000 ba bakta na 7,000 wana est vrai. OK, merci vraiment na question na likambo wana o ke biso moko to pesa ba 2,000 c'est faux. Baye ko imposer mère na ngai batie pression après bango ka $2,000 baba na 7,000 na mabité ngapi na ngamote famille munene to fanda to soda bango lobby ya ko ta suite aboyi akangi ko na porte ya couloir mama bimate mama lo ko choc bongo te ya za moi si yema mobali ngamo neke moi bato bazolanda biso partout au monde. Hier, moi je parlais avec les artistes. Ngaba ebisingai esobe mutatika laki. Esoba tika laki po yazola la kuna. Famille bango moko. Bazwaki 2,000, pardon. Bazwaki 2,000 ba pesi esobe. Esobe nde abengi ba présent alandi banga se bango non ba pesi biso 2,000. Beaucoup mal quoi na 9,000 pour que permettre bino bosala makamnya so ya matanga. En tout cas, wana c'est faux. Bazo côté c'est la dia batuma kambwa pamba. Mbongo wana ekweki na maboko ya masumu. Comprendre? Bala bateko esobe na mbongo wana te rien. Na maboko ya masumu. Là asibeka mbongo wana chakala mbali osombo babima ba mati ba keko transport ba c'est qu'on attend au toza la claire et loko nini o ezo créer problème de toza ana morgue pour que toza accord to kena ngote natan o loko créer problème nini famille nanu ya mowei bazang même transport ya ko na morgue mutamta débrouiller transport na ezara raté mais entre temps masumu asola na famille ke akotinda ba bis ezwa ami ya mowei tina morgue mais to moni yangote to na ba mbongo na biso ba 2000 o le mutu na biso c'est pour ça to moni ke ba négliger biso ba biso na valeur te soki to kalinte ok ma pété mais lobby bosala nyonso pona mundira kunda manoner na ngalo bike to na mbongo nga naza témoin nazaki na réunion oncle telemaki alobi ke totuni oncle bino bosorganiser comment oncle alobi ke non na le côté bosala nyonso avant makamba bambongo ebando ya mundu kaza na famille ya munene apna bato bazana mbongo comprendre soye babai ke même gouvernement bisa mbongo te biso moto ndona biso mais lokola za mutu na bango c'est pour ça que gouvernement bisa mbongo gole to moni mbongo ebimi faut to sanif to yeba eloni bosane eloni bosate eloni biso esika biso zali yango wana. C'est un problème ezalika ke bazo la bino bis oyo mabino na fikin na oyo ke na bino lobby na lien entre les voilà c'est ça ouais ngona vraiment c'est parce que bongo toyokani po boye to manoka ba négliger biso bongo. OK d'accord donc on est dans on fikin eza problème ça problème te tolela ye ça problème te wana problème te même le fikin tolela ye ça problème te ça va merci beaucoup na ye pona moni maman Olive Lembe akoti makambo yo soki enveloppe anini yo moni nga place na liembongo boni boyeko yoka nazoloba nazokebisa nde bayuma bango to bobo bayongololo bafushibu o nyonso kotavuya na matanga mundweri soko amwana nchilu avuayu na ndako atata na yo ngana okweisa mutu lelo kaobo kamwa boniko déjà monté comme ni nyango vraiment mais kitana nunda kitane vraiment non panza mutu hein te ko panza mutu te wala ce qu'on a un problème
oya ocha makelele balele na Saint-Thérèse ba okune na Saint-Thérèse ngana che na fikini ngande mutu na chengo na fikini oaza mobala te mabima ngande mutu na chengo na fikini ngande na chengo na fikini basali anzama njili ba oyeba ngai na ebisi bino to beta na makofi ya basali na ebisi bino Maman Olive Lembe, maman Banebele, maman ba comédien, ko salisa bato ya lolenge na yo, ko yokela bato maweza habitude na yo. Na boaki ye. Aza maman boboto. Tangu to bane ko lela bosala ki wapi. Aye na tangi kombone lelo. Maman Olive Lembe, ko salisa bato eza lolenge na yo. Ko yokela bato maweza habitude na yo. Tata pambola yo maman. Okende liboso. Omona bakoko. Mama, awa ngai pe nazokufa na sima mundu eri. Po banana yaki awa na mona cercueil place esate. Boche cercueil wapi? Ani sepe. Mais à faire 5 000 $. Asa papa mukolo. Faut qu'on respecte ma soumu. Maman. Oui. Famille koloba. Famille koloba nini? Ngesi na vandi saki famille na sololi na bango. Papa liembongo te. Ngana etozaka kaboe tozotambola longo. Boze la programme matange sila ndeto kopesa bino suite ya makamunyo nyonso. Bovanda kimia. Mais boulou que c'est makuna la simalité à kanda fa. Boulou ah. Fati ba fâché ba lobi que non aliembongo on ba ko me ba bis ba transco et me ba petit awa mais ba transco mon anité. Ba transco mon anité. Mon anité ba mutu ta débrouiller transport. Papa masumu mon anité. Mon anité azate ba luka. Neto no ba masumu azate. Ate ba bis pe mon anité. Neto no ba masumu azate. Maman neto no ba masumu azate. Ate. Zela na benga ye. Na téléphone. Trop c'est trop. Photo la qui sabango ke totelemi. Toi ba yu matin, toi ba ngoto bobote, o moni ke na zena réseau na beba chebe menanchi, nanchili. Mais ça j'ai que to kufeli. Donc kufeli organisation oyo ndenge leke. Pas pour kinga hôtel mais ça veut dire organisation. Tout ça ba to théâtre, tout ça ba to tout ça la ba morgue, tout ça la ba ninte, tout ça la ba service funèbre te. Alors, quand il s'agit que Mouta Koufi Boye, il va que nous sommes tous maboko na pati. Na yo pene nous allons kocha maboko na pati. Donc pourquoi on tourne comme organisation de tout ça la morgue. C'est pour ça la morgue te bino de bozo organisé parce que artiste et comédien Koufi Boye va programme ndenge zo pe samela. Ndenge boba ki ebima 10h to meti 14h ba bi certain comité tozo e ba suite. Et loko ba organiser que zali loko ba préparer. Kasi ba préparer ki en feka. Les wa ba préparer. Et era Koufa ki sango pe samaki. Donc c'est à dire nini. Et ça la moto za na likambo. O ça laisser ba gymnastique ndé mambo ça. Oui ba ça son. Il m'a dit là il y a problème c'est que famille dans besoin à doit quand à kenan onjini. L'artiste va na besoin ba encore ba kenan sikini. Il y a au moins todo ba par rapport à organisation au concert na ngazolo. Mondori aza moto monene. Hein? Aza moto te to kanga na ko moko boye. Mundweri azara ba fanatique na Kasangulu azara ba fanatique na Kisantu ti matakuna so to che place moko bo oyo kozala mo musika pona bandeko mususu ndeko yeko lelisa biso to kosenga ba gymnastique ebele to kosenga delate ya ba moyen na ye foto che place moko o na biso ba to kufeli na fanatique wa linga biso sa nini aya quand même kolela artiste na ye mais na ebite programme yo yefiko moi je t'informe que mbutu mutu eza te mbutu eza kana ngokaka parce que nan ko ebimite so ki ko ba mse ngo 7h ya mari misa mukore kendaka 9h bat badela kati et qui avant ce qu'on biso to témoin retard bo eza problème ta to ko finir parce que ekolala awate et ko finir par ça nini ko bima ndenge to zabo to zakaba to ya l'état hein ça dire l'état a un droit sur biso hein donc l'état a un droit sur biso na famille donc to tsenga accord ya famille mais muta okunda mundreza ka famille te zaka bana njili te et tout le monde baza artiste ba okunda munderi ba olela munderi ba okunda munderi na bino pe to zaka na bino boza pe sur place c'est-à-dire bino bo mecha libanda te que non tout le monde mbutu mbutu pa na bino tout le monde nini
Donc en ce moment-là, qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu fais quand même quelque chose. Yango moni biso toza pona kopanja sango. Yango to linga bato ba ota biso partout ba décision finale et bembe. Décision finale corps ekolelama na Fikin. L'esplanade à Fikin. Voilà. Donc ce qui même attaque tout le monde que non moyo ezo umela. OK, vous avez besoin de Fikin to yaka wana. Mais tout cas ndenge zalaka il faut que le capé na quartier na ye pour na baya ko chango na point final na nini na Fikin. Merci beaucoup président. Oya zonga na tournage ya bipeso na oya le 14 yo botama yango bima na banque ya oje okota ya oje méchant. Ba amateur o kangama na nene batu basusa ba misana ba okay Salango. Lelo makambo vous êtes à l'état d'arrestation exacte. Crisco, comment vous êtes pas ça. Bien. Et Bélé fait besoin en année classe. Bon, vous
Merci beaucoup, amis internautes des Congo tchèque, Ozalaka, chapeauté et dirigé, et pas Yemoko, le full boss, Sibo Mutombo, clin d'œil à toi là où tu es. Merci aussi à toi, à Métis. Je crois que vous avez remarqué comment est-ce que la sortie du corps, ça s'est déroulé. Pour votre information, Lelouz a sorti encore à Mundweri et aussi Lelouz a journée anniversaire à Mundweri via Botama Lelo. Tu as bien information, mais je vous informe que Mundweri a Botama Lelo. Et quant à moi, je vous dis, nous sommes arrivés à la fin. Merci à toi, mon vieux Adrisha Motomètre Beba Zibeba. Merci à toi, Eldu Jengomo, le manager international. Merci à mon vieux Koulou Toumachela. Merci à Laura Oyaza Kwasisenga. Merci à toi, Métis. Et quant à moi, je vous dis, retrouvons-nous demain, le jour de l'enterrement. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Mama, Yasiba Mutombo.